bonsoir, balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net totike la Congo Millennium. Soki bino boza makambu biso na Congo Millennium toza solution. Kaka ndenge zalaka lelo toza na siège ya IDPS. Bino bozo mwana sima na ngai babi président Wata azopesa makambu bozo ka balance ya nyama. Biso pe mal à l'aise toza wana po ndenge zalaka kaka. Bakino pe balobaki. Ben Tamusa micro ndenge zala kaka. Tout na moko papa tomoni papa awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment ma casse potara moi balance ya instrument. Comment ma casse? Comment on appelle Jano? Pour nini bobengi kaka héritier Watanabe aya obeta et pourtant musicien msu bazali. Non, ba musicien babeti awe belé, ba bil basi babeti. Ba musicien belé babeti becha izaka héritier mon côté. Oui, ça fait un peuple, c'est belé. Merci papa. Ok, merci. Voilà, bien boyoki nderomba ndenga lobi ba misia bete belé, to tambola kaka, to tambola nezala bo comprendre que moi makelele, nezala ka to moni nderomo bala. Bonjour papa. Bonjour maman. Babi de leza fête un peuple. Babi si c'est basé belé, pourquoi héritier Watanabe? Non, héritier Watanabe ayeko sepela, ayeko sepela sapeba na base pour na pouvoir ya Félix Tshisekedi auti ozwa pouvoir na ye ne yango to sepela lelo eza mukolo ya suka yango wana to yebele makasi to yepoto sepela na héritier Watanabe. Merci papa. Base nde makam. Base nde likambo ya. Voilà bi bozo yoka base nde makam to tambola kaka to tambola to moni pe papa za awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Abi base nde makam. Pardon? Balobi base nde makambu. Awa toyeko sepela pouvoir à base. Tala kaka ya fachi yende mokonzi. Abi detika bino moi ndeti moi côté rimo rezali ba misisi bazebele ba jibe baza ba wera bazali ba fabrikas baza po ani boponika héritier. Ah maman, quand c'est héritier makambu te ezali kamba génération. Bajibe, bakofi, baonyo swana, tana bango, eza tango bakabila eseleki. Loko la génération, eza génération Fati, nepo nini, tozo soutenir Wata. Voilà bino bozo yoka, babi o eza génération Fati, bazo soutenir Wata, to tambola kaka, to tambola bino bozo mona, to tambola pona ko tuna kaka nde ezalaka, to moni ba papa baza awa. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Il a fait à souka na base. Pour la nini ka héritier Wata abeta concert. Mais maman, en tout cas au Kolimbi Sangai, pour la makambo, nous aimons vraiment na kipara yangote. Yangote me babi, bino oza base. Obi? Babi awa ne base. Mais awa ne base, il faut tout se pela makasi parce que to yebi ke pouvoir auto mandako bunda bambula la mula tozi yango il faut to na esengo. Babi bambu ape kiti. Bambu ekiti. Obi? Bambu ekiti. Bambu vraiment il faut na za muluba, il faut na le mbu eza mabete, eza musoyu kutu na ba chinois bazoteka bambu. Merci papa. Voilà tozo continuer ka émission na biso, to boni papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Babi o eza base, le eza fête ya suka na base. Siko ya ko kamwa ba misisi bazebele. Jibazali Werazali. Mais pourquoi Kakabino oponi héritier Watanabe? Héritier a mutabase. Alinga kabasi makasi et père akufaki. Ba mission nyoso bakimaki. Mais héritier ne muta signaki na livre d'or. Ça veut dire bangwata moko tazalaki. Bikiton pa yembelaka ya chichi po ani bobengi Bikiton te. Bikiton era matanga kimaki biso. Héritier mutu era matanga azalaki. Faut la reconnaissance. Malamu jani wana sali torobosa nangote. Tosa reconnaissant ne héritier Watanabe. Yango moni to ponie pe to kolinga e tina suka.
combattant pour n'entrer peuple à suivre Konzinae, musicien héritier Watanabe na ba musicien Soussou, Bagobeta Lelo, la cadre pour la victoire du peuple. Donc il y a monde Kozali awa, ba musicien ba ekobeta sans cacher, ba sengi cacher. Mais pour nini kaka héritier Watanabe, pour nini kaka ye ba musicien ba zebele, pour nini kaka ye. Bon, le problème est que les gens vont manifester. Ils vont éviter pourquoi ils étaient. Mais ils ont pour la batutu. Voilà, bien sûr, on a tous un podium. Donc, tout le monde peut Olivada, en tout cas, au rôle de moi, des mots, Bibi, on est beau, ça m'a camou. Na rôle de des mots, na rôle de 1000 mots parce que si le pouvoir est dans ma bourre, on a biso donc il y a un peu de l'obéi sort, il m'a n'a kundo no de gege. Donc félicitations encore on a papa na biso Fachi. Le lot est represté liboso à siège na biso donc c'est ça ba fanatique na biso oh ba bundi trop pour na Congo et surtout pour l'indépendance ya Congo vraiment na pesi ba combattre à Paris mboto na pesi ba combattre à Belgique mboto ba bunda trop le loyo les progrès les peuples d'abord peuple yango yo biso do c'est na peuple bango bazawa rien à commenter les peuples d'abord donc biso za na peuple bango bazawa donc les peuples d'abord rien à voilà bino mo bozolanda ndenge de monsieur Olivier azoloba donc toza kaka ensemble toza en tout cas bino bozomona ambiance penza ambiance ozomona ben tambisanga moi omona pena ambiance ndenge zo sala mabalobi base nde makambu donc toza na base. Merci. Sagi ba combattre surtout ba combattre aux États-Unis ba Emani Mambo ba Chisi le Mande na somo na bango na somo na batadir en vraiment les peuples d'abord to bandi déjà donc check. Merci ma base balobi a ande base ma solonde awa papa to moni ba musicien ba zebele pourquoi ka poni kaka héritier Watanabe ande aya ko clôturer fête na bino. Merci beaucoup. Où est la base to poni mutu moko to poni kolote. Au Union soit Luka ACP la pour la fête à président de la République au hasard élu à la démocratie du Congo tout au Luka tout le monde qui est héritier à Betty ma bezate héritier petit na bino tout le monde peut na temps papa à Salaka tout le monde a nani Bill Clinton a yemba kamelelo yo bote Clinton mupandi bote ba Ranson mupandi bote ba JB puis na mupandi bo pesi pouvoir et pas héritier pourquoi tu inscris Moutouté, même Jubin Piana, Ranson, oh, Lacoste, tout le monde, tu inscris Moutouté, tu as posé intérêt à Mboka, on ne peut pas souffrir, Makasi, à Luki, à Beta un concert pour Makambo, la fête, il y a Moutounion, il y a Congolais, tout le monde a Moutou Moroté, même héritier ou attendant à Beti concert. Est-ce que n'est comme Iboy, ceux qui les loin, qui Francis Kalomba Lobi, Bango Bako, Bazana Baona Simaya, président Nabiso. Est-ce que. Non, Simaya, président Félix. Est-ce que Bino Peuple, Namangamone, c'est les gars qui Boko, Tika, on peut chance, Basangana, travailler ensemble. Tu inscris Moutou, même Martin Fayoulou. Oh, elle a canna malheureux. Mais Andy Maké, elle a canna malheureux. Ce qui a eu, tu regardes, il va pour le tu as posé à Moutouna, elle a gouvernement d'union nationale. Parce que tu as posé à unité nationale. Il y a un beau cannabiso, tu as sanganabiso, tu as inscrit Moutouté. Moutabandu, Mouluba, Moussoaïli, Mungala, tout le monde, tu travailles ensemble. C'est un peu ça. Tu as un problème à Moutoumoroté, tu as inscrit Moutouté, Mouyaka, Moutabandu, tu as Moutouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Bonne fête. Merci, madame. Ok, d'accord. Cette fois-ci, à partir de Makamou, la Bamoka, Soboyi, au Sahel Mokina, Italia, moi, Mukela, il y a un musicien, pour la Mboka, pour la Ngaï, il y a un bango tout, Bayemba, pour la Congo, pour la Ngaï, Balong la Kijalou, la Bango, surtout Batiango Pembeni, Bayako Yemba pour la Congo, tout c'est là. Et a fait un Mboka. Comme si héritier Watanabe a plus petit à président Nabiso Yangwana, moi, Nini, mon air, Wana Yango, a clôturé. Azala bolingo ya peuple héritier azala bolingo ya peuple yango aye ceux qui héritier azala bolingo peuple te alinga ya te lokola ba o batikali bana bolingo peuple te yango omoni bango basani ba mi se retirer. Merci maman, pareillement il faut aussi. Merci papa nangai balobi pourquoi kaka wata pour la nini kaka bino bengi kaka héritier ba Ranson bazali ba JB Piana bazali ba Félix bazali ba Fabougas bazali mais bino keka pa wata monte ke bo bandi déjà makambo ya
Moi, je suis Moulouba. C'est mère. Normalement, on a la bien. Ce qui va l'obiter que Wata, na bartiste na kata moko yo, Wata saka mopanzi wana ye mokote. Toyi kotanga ba mo ebele mais bon na minute toyi kwende kotanga ba kombo batu, bon et ça la netima polémique moko boete. Ozo mona même président o batu bazali ko sepela na ye na minute o te que ata président na biso nyonso ba congolais, a l'obiter que ata président ya mutu moko te o. C'est il y a les pères qui Clinton d'abord de musique. Pourquoi au Benga Clinton te Kimi ba mo pour que il y a ça pire petit il y a président. Bon normalement ndenge za na tobite ke bakulutu ne bazali. Mais makambu eza na temps na yango pele. Vous comprenez? So que personnalité que Wata mona na lopo abeta ndule batu ba sepela. C'est cela veut dire que ba mikolo pe bakoya. Vous comprenez? Et l'obité que suka na lengo na po to ba na ba vision moko nettement polémique ba nité puisque pouvoir autotique ozwa, eza pouvoir ba polémique té. Et ça, vous voyez que Moutounion sont assez là. C'est sûr que ça pour avoir la polémique. Est-ce que vous travaillez dans Martin Fayoul? Bon, on a pendant na nenga toli loisir, toli ko keta na ba question politique ité. Bon, awe zande makambuya. Oui, il va travailler parce que c'est un fils de ce pays. Le président est ouvert, il a appelé tout le monde de dire que non, venez, on va travailler. Parce que Martin Fayoul est le fils de ce pays. Il a besoin d'un changement. Tu vois, même tout le monde, même Bemba, Katumbi, tous ces gens qui sont à l'étranger, les Mobutistes, qu'ils rentrent maintenant pour le moment. Parce que le Congo a besoin d'eux. Vous comprenez, madame? Nous n'avons pas le temps de dire que non, parce que tu as échoué, parce que tu as fait ceci. Et ça, sport. Dans le sport, il n'y a que 3 victoires. On a gagné, on a perdu, nul. Mais comme... Merci, papa. Nous avons mis de boni ouataye, toke koyoka na pour le développement. Félix abeta maboko oya lingi président abeta lisusu oya koloba loba neme Félix Tshisekedi nde mokonzi
bakonzi bazalaka mibale te misato te mokonzi azalaka mo mokonzi azalaka mo c'est bon wata eloko mosekaki c'est bon merci Michel wata betali makona selo alokotaki mona site nayebi diama mpona tukolaka bino nayebi ke moina diama te bato ebele bazala mpe bayebisaka bawewe ebele bazalaka bato ya diama na miba awa miba ezozonga seke bozozonga na bino yango président Félix azongisa miba bawewe bazongela lar akotaka kopesa wata lar po bino mouvement oyo bande banda kosutena yango yango ntango grand prêtre na bagrand prêtre a tout seigneur tout honneur papa Etienne akufaka bandimaka riske wana na yaka mponga banda nakola na bamere na biso baza bato idps donc kalaki na ya kolela papa Etienne tolelaka tokotaka awa nayembaka na kati awa na signal livre d'or po bato mosusu bakokanisa lokwa nex nazokumisa président Félix to basege Kaboun po akomi président te nazalaka na vie déjà depuis kala depuis babelgique à Paris na bachiluba bangala bachiluba makasi te legela baluba bazebelawa bana Kasai sangai wabo deja nakoti chiluba na kokota mabebo ketefu komandeko na somo bakongo bazali ya baswahili bazali awa to président Félix aza président ya batutu muta bandundu président Félix président na yo muta Équateur président na yo muta Kivu président na yo o Kisangani o Katanga o Bakongo aza président ya tout le monde n'est-ce pas toleka siko tokena tuli eloko wana Solola